Venez tous abonner au Balance Bénédicte. Bonne Afrique, bonne Europe, bonne Asie, bonne Amérique, bonne Océanie. Peuple congolais partout aux autres du monde. Bisous sont tous s'abonner à Balance Béné TV. Balance Béné TV. Balance Béné TV. Une autre fois, nous sommes tous s'abonner massivement. Une autre fois, Balance Béné TV. Bagag, émission, télé-réalité. Nous sommes télé-culture de RDC. S'abonner massivement à Balance Béné TV. Ngavi de loin, na s'abonner. Et bongo yo. Ayuna. Yangoyo. Balance Béné TV. Balance Béné TV. C'est une occasion profiteuse. Profitez-vous pour s'abonner. Moi je suis là. Papa les fout à l'homme du pan. L'homme du pan. Pour s'abonner. Je suis là. Toi si tu es ici. Là où moi je dors. Là où moi je rêve. Là où moi je pense. S'abonner. Iye. Mami. Iye. Pour tout le monde. Balance Béné TV. Balance Béné TV. Ils ont dit c'est nous, il y a un bagage, il est bien. Il y a un film, il est bien. Il y a une émission, il est bien. Balance Béné TV. Vous s'abonnez massivement. Nabingi binuno, nabingi massivement. Nabingi bi, s'abonner. Vous s'abonnez Balance Béné TV. Bénédicte Moussouamba. Aïe, yabo ibazi wapi. Vous s'abonnez massivement. Mon épargne va commis s'abonner. Comment tu m'sabi? Dobiga palaswar. Vous m'en avez un gars qui m'a mis ça. Bon angonga ya dipusu. Bon nyasu qui va nous coda. Vous la tété. Gai, n'a s'abonner. Bongo yo. S'abonner. Bonjour, bonsoir. Nabi ke nangongo boze belé. Liboso ba téléphone na bino, liboso ba télévision na bino. Boza Rolanda biso. Tobi ke tolingara bino mingi. Vous continuez toujours à s'abonner na Balance Béné TV. Balance Béné TV. Tant que s'abonner au mona moi bangonga ne bimana. C'est à côté la notification pour nous rater l'autre. Botou nanga le loto zap toza awa na résidence ya Bénédicte Moussouamba. Botou nanga Bénédicte Moussouamba za nani. Ngate mnoyo no labino toza ndena mama ya Bénédicte Moussouamba awa. Lelo nde tozo panzande Bénédicte Moussouamba lingi koloba lelo toyeba Bénédicte Moussouamba za nani asalaka nini avile na kine ezalaki nde nini lelo tomoni aza na mboka bapaya lelo toza na mama na ye sans plus tarder topesa déjà mama maloba. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman tomoni o lelo a toyotalo na ndako mage to tozuyo kaka en pied levé. Mama kombo nani? Kombo nanga mama Bijou. Mama Bijou, Bénédicte mama Bijou yeyo, mama Bijou azongela kaka ndenge yo moko ndenge ongelaka. Mama Bijou to kotaka mbala moko toyeba vie privée ya Bénédicte. Bénédicte aza nani? Bénédicte aza mwana nga na bota. Mwana adopté te? Mwana nanga moko na bota mwana nga na ndemama. Na bota mwana nga le 24 avril. Bénédicte aza 40e na famille. Bénédicte aza 10e na famille. Baza combien? Naza bana 7. Bénédicte aza 10e. Bénédicte aza 10e. Mibali 6 mwasi moko ye moko. Mama ema Bénédicte ozalaka nde kaka yo mo yango ozalaka munoko na sentir vraiment losako no yango wana mama sikonde eza wana Bénédicte abotama wapi? Bénédicte vie na ye asala wapi? Peut-être mona ko botama na ye libanda mais Bénédicte yo vivre nde awa na Matete. Bénédicte abotama wapi? Abotama na Matete. Akoli na Matete. Kaka awa na ndako awa. Kaka na Matete awa Bénédicte abotama Matete. Abotama na ndemama kota vita imana. Naza mwana nga moko na boti na bokolié nazane na boti na Matete na bokolié pe na Matete. Mama siko étude faite ya Bénédicte ezanine étude na ye ezandenge nini? Bénédicte école primaire na ye atanga na ndembama. Atanga na papa Nzao pardon papa Nzao. Bada primaire ti 6e primaire. Na papa Nzao. Bénédicte oka ba école na bino na poto oka école mobwe Schwarzlerguerre complexe scolaire Schwarzlerguerre non koko lo baté comprendre nga mino za mikuse wana ezala pona bino mais oka papa nani? Papa Nzao. Papa Nzao. Mona poto mo amona papa Nzao akangi TV mbango apangi. Mama siko Bénédicte ndeza na abotama date de naissance nezani.
le 24 avril 92. Benedict aza colonie. Aza muluba na mukongo, mama mukongo, papa muluba. Siku tobi ke Benedict sa muluba baluba tobi ke balinga olia biloko na bango baluba. Benedict fa eloko fa so yo lambi va Benedict tsara mutuli boso. Omwe va eloko nde na lambi lo va na lambeli yango Benedict. Ezala biloko ni. Ponda madesu. Wana nde yebani shwa na ende ponda madesu koboma. Ponda madesu. Aroboma etika lobi na tanga chauffango. Dona lems mukendi pele ya rakonde. Ponda madesu ba bomba na konjata na tanga ba wole kikalungu ba chauffer na région. Benedict do makambo sala nde yango apokuno ko biso ba shawarma minene donc pondu madesu pesa dans ndenge obeta to ndenge olaka biso beta to pondu madesu ezela jo va to liero biso nyonso. Siko papa Benedict azanani. Maleni. Kombo papa Benedict azanani. Kombo ne Mbui Katambai. Donc papa propre ya Benedict. Yewana Mbui Katambai. Siko Benedict mama okoyebisa biso vie privée va ya Benedict ndo vanda na Benedict anandako obotaki mwana na yo. Donc bato mso mwana va boti mwana moko regretter nzambe otindelenga mwana boye po nebi ki mama ezala pe mama vraiment kama nzambe otindelenga mwana boye po mwana obelisanga mutu à chaque temps. Siko via Benedict va ande azaki na kina tambusaki ngondene. Atambusa nga mutu te. Va na sike ko zo tando expliquer biso va vivre ya Benedict donc ndenga beliso mutu va na kin beliso mutu ngondenge ni. Abelisinga mutu te wana zaki camarade na ngai. Wana zaki amina ngai. Nyonso tu ya eza ya ngai. Mama tala kamera. Nyonso ya eza ya ngai. Ata bimi akoyebisanga mama na bimi na keboy. Mama nazo ya na komesika boy. Benedict atambola ka butu te. Yekutunda sana abanga kutata soda ka ngai. No be tatambola ka butu te so ka 18h beti mama na lai na ngapa ba ya kanda ko bingo na telefone mama na lai na ngapa mama kanda na ya ka lobi na tango ba be tale mo malamu azaki ko sala mobulu te azaki na ba camarade mabete azaki pe ko ninga mibala batu te do azaki mona moko kimia camarade na nga motema. Elize Malonda yo moko ki mamanda lobi Benedict azaki mona moko o baloba va fachi beton. Parce que anakin som tatuni oboni santé ora mtebiso santé nanga fachi beto mais santé fachi beto lisu ndenge ni santé kaka fachi beto donc fachi beto c'est que santé za bien mama siko riva ki ndenge ni donc yo mondo vandara boye ndeke Benedict azana mboka bapaya Benedict bambote no lisu ebele donc lia na ndengo lingeza oyo mérité mama déjà pambola o déjà ndenge Benedict ovanda siko musika na yo siko ndo vanda boye moko mo va olekisi journée boye osoli pe na yete mo vraiment vandi osoli na mwana no journée mo va olali olamuki na kata butu o santarandeni so kanisa ke mwana aza mboka bapa mo va code kiti lemsa ko zwela na western mo so yé vraiment oyoka na ndeni ke lenga robota no yoka ngondeni na o rester ngoma makasi so kuna solola mwana ngate journée mo manona ka motema pasi do fona solola na mona na neboy ata na mboka misika meto mona na neboy na o senti ke oui na moni mwana na ngai donc soki na bengi te motema zo sala pasi talaka mwana moko ya mwasi wana libele moko wana so solo nete na soka motema pasi so na zipe code na sepela na kumisa nzambe na soka pe watindela ngana cho fan pona kopambola misala makama sotu ekende sika mbongo utezo ni pardon na okike obike obike Benedict soit tinzo tsa ko fond na ngena tu na okesona mekima ki Benedict asambela nanu wapi parce que na bike na poto kuna ba église ezala ebelo mo ba église biso mso ezala ka magotuna na voyage te na ebite so kuna na poto ezala est-ce Benedict asambela na église ni na ora epsanga asambela ba groupe de prière avec un groupe de prière assemblée mais bana osembela na neo apostolique azo libatisi na neo nyonso tu liboka ntoma nyonso zo na neo yango na alors soka tindelinga mwa ndambu fona kata na tela na to fund spécial pour sike uti e bakisama siko mama ndeza wana Benedict na ndenge zaboy aza awate namoni bana na ndako namoni bana na lopango meleng na iba kaka Benedict aza déjà na mwana Benedict aza na bana misatu bana basi misatu. Mama Benedict bana ya basi misa kuna na poto mobali ne mutabengi sakie tozaki na ba propre fort na mtesala ke a voyager to ndenge ni tezaki na fort na biso mo ba parents ko ya voyager mobala tikala a seconde bosale ke fort wana Benedict voyager na bi ke fort esale marake na moi loko mo epesa minde kwa za kuna bendi nde kwa vanda siko Benedict ebite akenda
ke na loboko ya ovanda pa ndeko te akenda ye moko bwami kendela luki vine parce que lelo pe sali Benedict ba te chaîne yango eza Balox Bene TV bato ebele balandarango to wana babone ebele kuna napesi babone na biso nyonso mbote siko Benedict akenda poto na moyen nini azalaki na ndeko kuna akenda kovanda pa ndeko to ezaki na propre fort ya baparent nde basala batindi bene na poto bapesi mbamo mbongo lopango bapesi mbamo mbongo ya ndaku balukelaki mbamo musala kuna kembamo kosala kembamo kolonga vie mpona tindelaka mama awa deja mwa mike soignaka to ndenge nini tozana na grand star na ngai aza na Irlande ye moto asalaki mpe mwa effort bakisi mwa nini tosalisali makambo na ndenge akendaka akoma mpe na maboko ya grand star na ngai na Irlande siko mama toyebi ke bafille ebele so bake poto souci fort mama omona mwana ke poto mwana osalaka nini mwana akoma koteka ne drogue mwana osalaka nini akoma ne kokotela bato na bandako parce que kipara te prochainement baotokanga bacriminel baenleva bato bakangi na mwana mwasi na kati ondima te ke mwana mwasi na mpe aza criminel baenlevaka bato mais mwana mwasi aza na kati siko mama ndo oza boye Benedict Muswamba nayebi koyeba ebele te vie privée na ye kuna osala na Irlande kuna vie privée Benedict oyebika ya mokie eza nini kuna na poto nazwi mosala te azo mikande koti aobeta bakopi ya mosala me ndenge aza nayebi kokanga suki akanga suki eloko nde avivre nango suki aplante akangi bato suki yango na Balox Bene TV compagnie ne mosusu yango wana nde esalaka ye po azala momo eloko mpe atindeli biso Benedict moi ce question olinga na poser on esanga moi passe na mutema mama sikonde Benedict akenda bongo bana ne awa position na bango ezandeni position na bango ya ovanda na bango financement donc olia na bango baza bien Benedict mutaki para ye moko ou bien na mobali moko betera tour ayo otala famille na ye to ndenge ni biso moto ki para bana baza bien papa Benedict qui pardon ba ça ko ba kokote ba ça lokwa bana na kata ndako donc on est Benedict on a ba leka Benedict donc ba ça bien papa Benedict qui para bana donc 100% eloko mo ezanga mpona bana na te mama siko bana Benedict mona bana na bango bana na ye ba kombo na bango ezana ya liboso Belange mbote na yo ya mibale Audrey mbote na yo ya Mr to bébé Choucha Choucha na yoka ris lukuso mo so fa na chaîne avandi piaka ya benga ngo chachou mo fonde na buna chachou yo sarandela isika za mpiaka me woneza kombo msusu ya sugar na pesa kombo sugar mbote na yo mama mwana no aza wala yo na omona ya zolia petit soso mneno boyo moko te na yo wana te mama siko ndenge za wana na minute so nde tulali donc elo mona ko expliquer o lali e mo ponge katani mona butu ponge katani makba raisonnement ye mwana nga na poto ero alali position nini mwana nga ero sala nini siko santa ke lokwana e mato na mutema de yo moko boye na ebike mama yo posambela na ne yo yo mosko so ke église makambo na nyonso yo moko sko yoka ngondeni mwana za musika emo ko va makozala mama emo posa mwana okangata mwana yamba mwana ezalaka bena za musika na mono zaka na lems awa ozana ba DJ awa ozana ba Elise na ba Soraya na ba president CD ozana bango awa mais moko kaka zo manke za Benedict Muswamba ndeko nanga muluba magoto nazala mwana problème na baluba nazaki 100% mais na kata bango 70% na longola bango pembe na ngai mais pas Muswamba toza mo 565 siko mama ndaza musika na muluba na ya pembe wana Benedict Muswamba oyoka ndeni ndaza musika na esala ngaka pasi na mona ka lokwa eloko moko ezangi na ndako esala ngaka pasi mais mo so na fan to so na ba phone to so mona na mo kimia mukimi esala ngaka pasi na mona ka eloko moko ezangi na ndako pona bine na kabola basana bana na bina te bana baza 8 kabola moko ezozanga uzotala kaka mutema mais tindela ka te voyage ka olebi va pondu ma deux mois va bo kangiango ba nde ba kanga ba scotch wala ba kangiango ekopola na ebike na agence moko eza mona tanga kombo eza te agence mo eza na ya munene
si yeso tindé le repas na 2 jours comme mama donc pour ma deso tango na congélateur na efandison ekangi libanga ya osakana te pas agence chaud 2 jours comme ali ata loboko na tindele pour ma deso alingaka faut pesa nga komba agence ah ben avant na pesa komba agence batindo pondo ma deso wana faut pesa droit d'auteur na éviter soto sala ngondenge nini mama sikonde yeza boye moso bovandi na papa malgré tout moi kombo papa kiminga na mutume na kozwango papa mbuyi papa mpe muluba malgré tout na moni papa te mais prochainement na mona kaka papa moso bovandi na papa nebi ke lisolo ba papa basola na papa mo boso na papa papa ndeza na bene atindelanga mo loko yo to sala boye mama ndeza boye bene atinde mo loko to sala boye siko bana na ye azaka na bana te famille zali baleki bazali siko yo mondo za mama o géraka bango ndenge nini na propre ndenge makamno sala o géra bango nyonso ndenge nini na bi ke question ezaki ke to tuna papa mais papa kwa za encore na musala ke ba papa na biso a travaillaka papa biso za na compagnie mne na géraka na limité ero azana wana okanga na ba bureau zela ba travailler tout ba bima po azonga na ba fongola tozo atente ya ozela biso tozonga déjà mama bogera ngo ndenge nini famille baleki bana ya Benedict Muswamba bogera bango ndeni mama gera ngo kitoko mwana ana pose loko na somba neti ana posa téléphone na somba ana posa pantalon boye basomba donc so katini mbongo to kabolanda ndam so pe na sombi provision na tina ndako so pe tika na garder pour bana classe et mo bana ne batungisa nga mama na mena top mama na mena jus car bon donc na bon ça on penza bien na batela mwandambu na bombi mwandambu na tie provision to kabola muke mama to ebi ke classe des zongi malgré to zongi na ba difficulté ezamwa passe na mutema parce que balobe na biso o ba gratuité d'enseignement mais ba parents musu ba certains ba école na ba gratuité ba na ngo sûreté wa tengisa mona na gratuité d'enseignement te kuna ba professeur baza vraiment na motivation te parce que toto bando futa biso ba classe to tangi o futa mbongo mais tant o futa mbongo professeur bika mono a futi mwana nga classe na nga futi na OK wana mwana classe na nga futi na bika na zombonga transport a bien sikonde za wana est-ce que bana ba otanga na école privée ou bien ba otanga na école ya gratuité d'enseignement ou combien de ya bana nan ozana bango ba otanga parce que na bika bene ozbota bana 8 bena za 2e donc 7 baza awa na bana bena esalindeti 11 esalindeti 10 bena zate esalindeti 10 sikona 10 wana bango so ba otanga to ndambu nde ba otanga to misusu de da ba silisa na 6 misusu ba silisa na tika nde na 6 personnes batanga bana bena misatu na bana nga mibali pe misatu bazotanga mama na moni awa Benedict na otokutana ndoyino awa ba bi papa na bene ndoyino bokokana ya osakana te toti ko beta ne sonzango abalakisenga na yebi na ngai te mama siko soki église elo nino yebisa na nzambe abakisa to alongola abenda batu pembe na ye alongola batu pembe na ye abakiselo ko ebando ozanga prière no biloko wana osenga nzambe asala nini pona Benedict Muswamba nasenga nzambe alongola ye na tourage ya bato mabe nasenga nzambe pesa ye kimia nasenga nzambe fongola nyonso tout donc pour ne quoi ça bénédiction ekitela ye donc mapamboli pour ça mutu abatu donc ngana bondelaka epai ya nzambe so na ki yango wana nzambe sunga abatela ye moko bomba na sama papunde so so bomba bana na ye donc yango ngana bondelaka pa nzambe 3 bolits papa na bene 3 bolits papa na bene 3 bolits mtapesa bene ndoyi merci beaucoup na yo mama sikoyo elo moto osenga ba bi bénédiction makasi eyaka pa ba parents bénédiction ezala kate ko luka na église ko luka ngoso wapi bénédiction malongo na ebezala pa ba parents mama moni okoloba caméra no yango wana to comme déjà na suka moi prière moi mukieni no ko sala pona mwana na Benedict za mboka bapaya elo ni okoloba pona eba pona ba activité na ya zo sala pona bana oke otolo ba démarche na musala zo sala ka ba mikanda na ya zo luka zwaka parce que ça facilité
na Irlande kuno za mukanda eza ntsaka te eloni okoloba mpo na ye eloni okoki oloba mpo na avance mikanda na ye kolia na ye kuna ndenge azovanda kuna malgré tout coronavirus ezali parce que coronavirus mindele nde baokufa makasi mama yo prière nini na moki okosala mpo na mwana na yo kamera yango wana muswamba za wana na baabone na ye baolanda okoloba nini mama biso toza bana nzambe nyonso mpo na ye eza bénédiction na bénédiction donc mpo na ye nyonso eza mapamboli mpo na muswamba nyonso tu donc mbula oyo kosila te makambo nyonso te ozala pepele akozala musala akozala kimia donc nzambe abombaka ye biso toza bana nzambe chaque dimanche natia kofrande mpo na ye nzambe akopambola ye makambo nyonso tu ezala kimia akomata bato bakotala bato bakoseka oyo basekaki bakokamwa donc putulu ekokita makala ekomata mpo na bene donc mwana mapamboli oyo nga na pesi yo na mbula oyo bakitoko makasi bene mama siko na prière no sali na yoki prière osali me na sali zuwa na parti moko naoki kombo chaîne na biso te Balors Bene TV opamboli biso te donc prière no eza na mama oyo so filmer te kotana na boka mutu te fongola reki aris fongola reki mama kotana boka chaîne te pambola sur rek aris fongoli mama boka chaîne pambola chaîne to kende liboso kaka ndenge zalaka Balors Bene TV na pamboli chaîne oyo kende liboso nzamba chango loboko na kombo na Yesu nyonso tu ezala kitoko makasi nzamba batela nyonso tu ezala liboso bamia bene bafana bene bozala na sima bene minga olobesa te na suki wana mama do silisi na côté un peu na buzindo ya prière na pesi bambote na nga na général Tilin d'or na moni susu wana Julia Kampinga na bike bozala ke belé kolanda Benedict babone na biso nyonso prière de salami nga pe na pamboli bilo na ndenge na ngai bokende liboso mama na pamboli yo pe Benedict nga pe na pamboli yo na pamboli pe lopango kaka selo pasteur ka te mta pambola muto pe na pamboli kaka na pe ya ndima na pamboli bino ezalaki bien ngai Jonathan Mujanai nabi que sur nous la rebelle mais na bombi na ngai kaka tolinga bino mingi bo continuer toujours ko s'abonner tindela muninga partager les muninga vidéo o aiba vie privée ya Benedict muswamba za nani Benedict muswamba to vandara na yeto s'abonner na chaîne Balors Bene TV azanani yango mama ne ye waza apoati Benedict muswamba na nyonso asalaki ana Kinshasa bo zala toujours wana soki nzamba ya zongi te tokutana na bino lisusu mikolo ezali koya merci beaucoup.